Félicitations Peggy Titan na ndenge oye koclaircir makambo. Félicitations Peggy Titan, vraiment olakisi ke ozalaka mwana mayele. Félicitations Peggy Titan na ndenge ozwi penza courage ya koloba na ndenge moko esengeli oloba. Félicitations Peggy Titan na ndenge ondimi ya yo Karine Mokonzi pe okumisi ba oyo esengeli olobela. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Peggy Titan, en tout cas, félicitations na yebike oyokelaka bato pe oyokaka. En tout cas, na ndengi ozongi boye pona koloba osali vraiment malamu pambate otosi ndenge ba oyo balingaka yo balobi. Bana membre ba mama autorité pe Angelica Madelena na kati ya terrain. Alors, Peggy Titan, makambu oyo koloba, ezali penza monoko na yo mutu ezali koloba. Soki pe ondimi oloba yango, parce que ozape na posa oloba. Peggy Titan, ndenge olobaki pona le ketchu, ezali ndenge olobi okanisaki buzz. Alors, Peggy Titan, ndenge pe ozali kolobela ba oyo balobi na Karine Mokonzi te neti ba Mura, neti ba Malika, neti ba Ujana de la presse batotangi elingi koloba oyebi pe tina osali yango sanke batu batinda yo kaka mayele oyo zalaka nango mutu ejouer rôle. Peggy Titan oza penza mutu moko nécessaire na ngambo ya Karine Mokonzi na kati ya Congo. Yango lokola oye koloba makambu oyo olobi, en tout cas ezala bongo ekozala bien pona yo pe pona bandeko mosusu oyo balingaka yo. Pambate bato ebele nanu bazwa yo na défaut te. Yango Angelica Madelena, madame, alobaki Peggy Titan aza mutu akobungisa te, mutu yako négligé te. Mengape naza vraiment d'accord, yo oza mutu yako bungisa te, yako négligé pete. Parce que oza na ba capacité moko ya kitoko. Oza na capacité intellectuelle ya kitoko. Ozali na aspect physique ya kitoko. Pe oyebi kosolola pe koloba. Alors, lokola olobi boye, en tout cas, ezala ndenge olobeli. Ezala te olobi kaka parce que balobeli yo to babendi yo matoi. Oyo osali ezali acte moko ya malamu. Ok, kote mususu oyo lobi ke tangu osalaki emission wana ofingaki Karine Mokonzi te, en tout cas eza ya solo otikalaki kofinga Karine Mokonzi te. Lokola oluki ojustifiye yango nalingi pe na claircir yo muke. Oza totalement na raison. Ofingaki Karine Mokonzi te. Mais olobaki na leketchu oklashaki ye. Koklashe oklashaki leketchu oklashaki pe Karine Mokonzi indirectement. Exemple, tangu olobiki leketchu bazalaki barevesa yo ozalaki kokende kozwa kis bozalaki non olobaki boy leketchu awa barevesaki yo bozalaki donc na pluriel na kanza yoza mutamayele oyebi yango malamu osilisa deja bakelasi ponga naza na ranger ya bazoba po babik na buka yango kobuka. Alors tangu olobi na pluriel, même na lingala meyebi ke olobi na pluriel. Alors soki olobi bongo elakisi olobi ndenge mutarevesaki ezali janvier.
janvier mutaloba bazalaki kokende kisenju yango bazako kende na Karine mututu ayebi yango omoni ke otushaki Karine mutu azomona yango clair et puis lokola ozali mutamayele seke oyebaki otushe Karine. Alors ndenge ozongi boye moyen na loba makambo mususu te po na sala teke na corriger yo po awa ezali nde yo lokola o reconnaître pe ondimi otosa batoyo balingaka yo osali acte moko ya malamu yango tina moko te na loba makambo mususu wana ekozala mabe yango wana ndenge ozongi boye en tout cas continuer nzela na yo ozalaki parce que okendaki penza soki na lobi ndenge ozongi po okendaki yo moko na kati ya mutu na yo na conscience na yo oyebike okendaki mais lokola ozongi ezala bazongisi yo na banjeli kama Delena na ba conseil na bango to na bana membre to ba mama autorité ou bien batuka koyo balingaka yo to ye moko Karine Mokonzi mais yebake okendaki ozongi. Alors lokola okendaki omikomelaki te ozongi atuka linga ozonga mobimba ndenge ozalaki na ndenge ya yomoko na ndenge olingi osala pona kozala sima ya Karine parce que oza na kati ya Congo na Congo batu bashanzaka kaka bongo to na mokili oyo mutu nyonso ashanzaka okoki kozala na mutu lelo lobi ashanze okoki kozala na mutu na confiance ya ndenge nini akoshanze yo Karine azalaka na confiance na yo yo pe oza na confiance ya Karine mais Karine aza na experience ya batu ndenge bashanzaka tango nyonso pana ye lokola ba caméléon Karine pe aza na batu atikaka pas comme caméléon mais c'est ndenge vina ye e modifiaka mais batu mususu oyo batikaka Karine ndenge vina bango e modifiaka te mais ndenge bamonike tika tosala boye pona eloko oyo tozwi te ou bien oyo tozwi ekoki te na kende bisika boye ezali neti mwana abotama na ye bandakala na maluku aliaka bambisi na ye to na kinkole alingi kaka alanda akende vanda na Gombe abosani ke climatisera pamba ekoki kopesa ye maladi pe azwi maladi moko o basakanaka te atiki biso neti lelo o ba maladi boza komona yango wana yo lokola bapesi yo babendi yo matoi elingi koloba batu wana balakisi 3 fois ou bien 1000 fois ke balingaka yo pegi titan yango wana zala vraiment mutu moko ndenge ozalaki kozwa susu ba ide wana te soki okozwa ide sala yango clairement surtout ko wanganaka eloko osalite ko balola te pamba te oza mutamayele kozala mayele elakisi teke bato mayele kaka bako comprendre yo mais bazoba pe bako comprendre yo d'avance na Congo au moins na mokula lelo to koma na ba 70% ya batu oyo babengaka bazoba donc bato yo babuka babik mais batu wana ata babuka babik baza toujours mayele po bango mutu balesaka Congo kwanga oyo liaka basala kango na 90% ya batu babuka bik to bakende kelasi te wana na sukisi wana orien na kende na biloko ebele po comprendre ke batu babuka bik bango nde mutu basalaka po Kongo ezala boliaka pe bosilisa yango wana na sukisi awa merci lisusu na ndenge ozongi bisiko zalaki me yeba osalaki lekechu mabete me osalaki Karine nde mabe ya mingi lokola ozongi ezali vraiment kitoko nzamba pambolo bisiko zali parce que ozali mutu moko très important. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jipe Kiama.
Bonjour, na bakalina kelengi ya combat congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelengi ya combat congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.